Beta mabanga donc, il faut tout baïeba. Bitumba Ezao, ce n'est pas contre Godé Consort, c'est contre Gentini Ngobila. En fait, il a une photo na yango, ameki kosa la salabilo konaye et il veut maintenir bureau oyo et allez répondre na mot d'ordre naye. C'est que combien un rapport de force alors? Nde salamiwana parce que nous apprenons que Moussolo est tamboli parce que si vous regardez à peu près ba pétition bazala ki 17 mais ba sali déclaration ba cause la taba 10. Donc plénière etikali ko sala makona sans les pétitionnaires na bande komosus catholique aujourd'hui sango oyo na makala azali sénégalais ozoka oyo ba s'appliquer la biso donc appliquer la bino ya makasi tesibino ke toko tika bino la tenter ato pesi ba millions de dollars na yo na la vivre na ni mutu moko te à part que ba cadre na biso OK o ba ida biso to yebisi maître Peter Kazadi azamuta maele makasi papa na biso azamuta maele makasi to yebi ke yene mutazi to sale loko OK bakende to za na sima ba derrière ba tikala ata ba tikami misato to za sima na télévision mbote bozai ko na biso partout dans le monde entier to pesi no penza mbote toza a liboso ya assemblée provinciale et sika penza ba députés provinciaux ba signé ki pétition pour na kokweisa président ya assemblée provinciale na kombo ya Godé Mpoyi oye penda azali ko protéger mabe mingi surtout ko protéger gouverneur Ngobila na mabe nyonso aza kosala kasi lelo tomoni ba o ba signé ki ba pétition ba boyi ba retirer ba pétition na bango ya kokamwa ba député mususu ba boyi ko siéger Godé Mpoyi pe fala se présenter mokola lelo ayete balobi akekamba to ebite soki likamba ko suka ndenge soki de Godé Mpoyi akokwea to pa kokwea te kasi tozali ya liboso ya assemblée provinciale Borolanda penza message à mon mboka Médard Kankolongo oyo akolobelaka na tina ya pétition ya Godé Mpoyi o souhait ya peuple congolais nyonso ezali ete Godé Mpoyi akwea ndenge Janine Mabunda akwea kuna na assemblée nationale pe Godé Mpoyi akwea à l'assemblée provinciale parce que azo sa le côté azali ko protéger mingi banti valeur to ti no bolanda puis to zo mbongo na si Okemba, ça va la bonne matarate. Et matarate. Il y a pas sonné, il y a pas sonné matarate. Et matarate. Marina Kamamia. Maman. On continue pas à bicho,
kati ya mabanga Posa ba image, posa mona. Posa ba image. Donc, Bao Bazakole, il faut tout bayeba. Bitumba Ezao, ce n'est pas contre Godé consort, c'est contre Jantini Ngobila. En fait, il a naba info tozana yango, ameki kosa la salabilo konaye et il veut maintenir bureau oyo et allez ko répondre na mot d'ordre naye. C'est que combien un rapport de force alors? Nde salami wana parce que nous apprenons que Moussolo est tamboli parce que si vous regardez à peu près ba pétition bazala ki 17 mais ba sali déclaration ba cause la table 10. Donc, plénière et Tigali sans les pétitionnaires, donc, quand Ngobila, parce que tout le monde est Ngobila. Ngobila, je crois, vice-gouverneur, il a tout dit. Il a tout dit. Alors, il veut s'éterniser à Boma Kishasa, à Sasa Kishasa. Et ce qui m'a fait très mal, na moni même, na je quoi Kosagabatuke, à Ramuntu ya solo, na Koutie Kuna Tikali, à Kokosionne et Lokoana, et Pessinga y passe. Donc, Kishasa est Koufi, mais ce qu'on peut seulement dire, ceux qui va député Oyo, Mwandambo Batikali wana, ba voter bango, ba komona, que ba député ba travailler pour na mabumpa pour l'intérêt ba Kinoa. Ce qui va travailler pour nous, na tambo simbongo. Ndeko nanga oyo keke déjà la veille ba mbaki ba député la plupart na GB et batté ba bando ko tuba ba ndeko lokami to que ceux qui na soin de ba 12 000 de ce que j'aurais appris, je ne peux pas confirmer ici mais j'aurais appris, mais retenez très bien ce qui s'est fait ici c'est Jantini. Cette assemblée est votée budget sans réduction des comptes. Godal ekisi yango aw. Assemblée zomonoy. La loi veut qu'avant qu'on vote budget sans réduction des comptes mais elle est sans réduction des comptes. Awa. Donc il faut to ba yeba keno ba ko batela Bakop na bango, il n'y a rien du peuple et ce qui c'est en violation du règlement intérieur. Nous pensons que Balekisi en donc plénière réseau continuer mais n'angambu mususu bande ko mususu babimi. Maman, union sacrée est blanchisserie. Il y a batu ebele oyo baza ba miyibi batu ba criminel économique et politique. Union sacrée est oasis te yeko protéger bango. Soit que union sacrée est ya boye, ngana kozala te. Oya batu ba ko sala ka ba cop ko bomaka. Yo ko tam ki ça kufi hein. Mais pas ko sala ba cop na bango na président de la République a l'hôpital union sacrée la moyibi ka la ba cop. Soit que ko le kandenge ni ba député ba tikali kuna na bisu no baza kuna na regretter même na jegogo pe tikali kuna ngana sika saka ne tumba ya solo ndele londe na confirmer que ba cop Ali kuna mama na ko bisa yo ba ko expliquer Peter Kazadi a eu parole. Pour na kotalisa que ce qui se fait irrégularité ba ko ki ko le kabongo te bango ba tikali ya nouveau. Mama biso pasi mingi ya komona ke soki ndeko Tshisekedi afongole miso te Jantini akosambwisa niye na Kinshasa lolenge bato bakofinga ndeko Tshisekedi pona Jantini ya lipasi nakopesa ndingisa moko ngai na uti kozala soko mina ka lufungula na rond-point Willery au l'équipe place marché ezali en face okomona ke baye ko tia wenze moko wana mais baye ko buka bato na minuit Batouana, Babimi, Babenginga, Nakomaki, Beko Finga Félix. Ce qui s'est fait ici, il faut retenir que Godé a un tremplin, na makambo mususu. En réalité, vrai metteur en scène comme on a Jantini Ngobila. Parce que ce qui est au Tali,
tango toza na kati kuna ba pétitionnaire ba signé pona koloba ete bureau mobimba esengele kweya ba notifier même ba cabinet na bango avec les accusés de réception. Mais chose grave, je bala balaye na bato yaye la plupart ba bureau bato ba kopendo na bazawana. Ce otali moko zawana j'aurais appris azana ba kopinyon sur ya ba wenze. Azaba pembe boy na bieta ko mona yete bokende kotala. Ye ba kopinyon sur na yebi ko tanga ba ko nga na yebi ba ko mona bango te yebi ko tanga ba ko mona bango. Ba kopinyon sur za mike bazana kati. En contrepartie, c'est les Kinois qui souffrent. Baboyi Kolongo. Alors, Namoni Peter Kazadi a eu parole. A expliqué à lobby, dès lors que Boza mise en cause, beaucoup qui lui sous-soutait qu'au président plénière. Et Sengeli doit remettre un administration secrétariat. Il y a encore son tour, et bien un bureau d'âge, ba mega qu'au président plénière. Bango baboyi. Mais ba information na zalaki na yango. Ba ebsinga ba benga la plupart ba députés na GB. J'aurais appris que Bamoussou Bazouaki ba $12 000 au même moment que Batouba Konyo Kwama. Hein? Maman, j'aurais appris tantôt Ezalingo Bila, tantôt Godé, Nazé Bamoutabengi Bango fixé. Mais oye comme il y a un mato. Et puis Baïbsenga qui beaucoup de lelo, Bamoussou Bako Balouk. Nakatuana, Moko ya signé qui déjà a télémi oh non gars m'dengo na retiré signature nangai. Hein? Bato na kande serveli na kwa Bako na Bangote. Hein? Que population bakomona bilili ekoleka na TV bino bokende kuna bokomona ba député mais ya ba image abenge bino musu bazawana ba image ekoleka mona keno libanda bimika soki 10 députés les restes batikali na kati namoni ba ona yebi Mukebai namoni Peter Kazadi namoni Magloire namoni Mboso Mboso vient en 12 millions d'euros. Donc, comment il s'appelle Mbonzi ou Mbonzi. Voilà. Et na Samine de Balobi. Donc, mais il ne faut pas cautionner madame la tricherie. C'est que c'est la tricherie. C'est le bureau vraiment qui ne respecte pas leur propre règlement intérieur. Donc, cautionner ça, il faut que ça le peut partie prenante. Mais on a sepelé tout parce qu'il y a sur le bandit. Pour le bosso, et c'est là qui va oui. Est-ce que vous savez qu'un assemblée, oui, Ngobila Yekole qui ça, budget, exercice militaire sans réduction de comptes Salem. La loi des finances veut qu'avant que vous votez budget, vous avez une réduction des comptes. Mais elle est qu'à sans réduction des comptes. Goda ko ça 20 diplômes, 15 diplômes. Mais ça monte à Gentili, ils ont protégé. Godé na Gentili sur Talibango. Très d'union exacte. Ba ma passe. Yo mona kangote. Ma passe. Hein? Na lobby mama na ko ebisa yo. Godé na Gentili bali ma passe. Et loko ya lité. Bande ko sasa ko boma Kinshasa. O mona salaki ba shona yawe na Nsingi. Na bisaki okoko sa bana Kinshasa avec le toza wapi. Le toza wapi. Bolandi ne rombungu. Maintenant, est-ce que Bolandi est dans des pays normaux? Est-ce que les députés vont faire des Sikawan? Oh, Makambo, vice-gouverneur à lobby. C'est grave. Ah, Yoko Finga Bana Kinshasa, maman. Oui, mais va avancer. Bino Bozala Kagaboy. Journaliste à déformacate, journaliste à formaka. Il informe. Yo yebisa kasibat nini bandi kuna. D'ailleurs au lobby pe na français initiative. Mboke tambo. France entre na République et la région na ba texte. Ce qui marchait et bandi à partir il y a 100 000. Il y a ce qu'on appelle appel d'offres. Il y a ce qu'on appelle appel d'offres. Ce communique 30 millions et ce qu'on appelle appel d'offres international. Bino bolo ba initiative botuna ye contrat ya Zandoana et ya Liwapi. Et côté combien est Liwapi? Et banditisme ya monte ba cop. Mais si ko tina ministre wa Zakaka wana, ko ti pe union sacrée zaki na kati ya commission na makambo tali union. Ngai na koloba na yo union sacrée ya boye bolongolanga na kati. Oh ce qui est za cop nga na bimi.
ngai na yaki na union sacrée na koyisa Kabila makalekele pe na koyisi ye mabunda kweya pepe ilukamba tambola tokozwa makasi ya kosala réforme na Assemblée nationale etumba na ngai wana nga na yete kokota te union sacrée na mona kimuyibi wana ngana ko kochanga na kati te Soro Etikali, c'est le président qui sera jugé en 2023. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et Sikali est mon courage na maboko ligno ya zwaki. Pour président Bungi na 6 on est discours na ya zwaki ya 6 minutes. Na komi ko les gens ko kanate. Et komi conciliambil, et komi ba réunion de gauche à droite. Yé muntu bako sambi saka na 2023. Il est grand temps qu'il tranche. Déjà 1 mois et 2 semaines banda banoma sama lukonde. Il n'y a pas de compromis. Pourquoi le gouvernement est d'accord? Et Kobimandengeni dans un pays où les gens travaillent pour avoir un poste. Yo zibisanga babisenga bamoni muntu batu mususu aza ministre. Bana romponga bamoni na butu na kaleson to lopolele na akusala ba cérémonie. Atilaka na gouvernement. Toi tu peux t'imaginer batu ya bongo. Et puis namoni kitengeso komi ko sala médiation kuna batu nyos namoni dernièrement Lambert Mende na Cheo Kitundu bakia kusema mboko kuna donc tout ça bako ta gouvernement mais na souci nini. Toi tu penses que Mende ça va changer? Je vous donne une révélation moko. Basengi 3 noms. Mende tu me dis 3 noms. Kombo liboso en tête ya ye moko. Ya mibale azuvie moko boya zaka na loja tanga za diplôme to mone o matuku via azata na diplôme tatie na kati ya miseto tie mambwini azala kate donc tango ba ko examiner bazui critère liboso Mende OK o matuku diplôme to ya miseto azala kate ye muntu akoleka so quand le gouvernement sera avec Lambert Mende comme ministre na moni nini ba mbusa na nyoto bazakuna. Mais c'est copier-coller. Mais c'est très compliqué. Hier, c'est FCC qui bloquait. Et là, comme sous l'Union sacrée, mais l'Union sacrée comme sous. Maintenant, on a le sous initiative à chef de l'État ou quoi? J'ai l'impression que le Congolais est sous-sauté. Yo, vous allez engager le Kolangai. Non, nous, Kabila, c'est un peu de bossane. Donc, on dirait que tu vas dire que c'est les macam. FCC qui bloqué. FCC qui bloqué. Ah, yo journaliste à Kabila. Mais Kabila, c'est l'axe du mal. Je le dirais même à mes enfants. Très bien. Il y a un abonné. FCC bandaki ko bloqué ndeboko cha ko chola wana te Moussa na bango ko bloqué payanen. Aujourd'hui le président a payé ton nous avons gagné non par exemple réforme je te pose la question ceux qui Jaline Mabunda za la kana ensemble vous la réforme regardez ce qu'il avait fait déjà avec Ronsard Malonda nanu kutu ba même achaki na kati mais nous avons réussi à koyisa bango et Tumba ya politique est la capacité et qui est étape par étape. Pour nous, nous pensons que non, président Azoa Mamkambo na Maboko, abim son gouvernement, c'est notre. Na Monique Naliro on était goza la pego ina maendengo lobiwana. Naliro yo et tumba ya politique batika kate mama et tumba politique ezala kapasi boko bunda lelo lobiti lobi eko simba na mboko yo nani anjima kiteke un jour kaleva ko bata na mboko yo bakango hein est-ce que ko yebango nyima kango ke na mboko yo tokoza la pena Karine hein akende pa lele baba ke na kofra mutuka eza na yebisu etumba politique toko bundana ba traître ya république bato basale 19 ans ezambala mboko te boko kataka bango toko ganyaka ndambu eza etumba ya passe mais manda o ndenge ezokende mobulu eza makasi Bon, moi je pense que Sama Lukonde, elle y passe pour naïe. Maman, degré batonde bazolo kaba poste,
battu en condition très difficile. Le président Kozonga, le président, il faut trancher. C'est très difficile. Tout le monde veut avoir 5 postes, 4, 5. J'aurais appris que quand par exemple, Azan a 6. Et d'ailleurs, l'information a vu les lots. Les gouvernements passent. Ah, mais il nous dérange. Hein? Hein? Les gouvernements passent des. Et c'est là qui va bander que le gouvernement, et bien, il y a 40, les informations à vu les lots. Et comme il y a 50, on vient d'ajouter, c'est reviendront à 55 bien 60. Donc, allez-y comprendre. Il n'y a pas de changement. Soit qu'il y a un salipé, et nous sacré Panzani. Donc, la Suisse, ça dépendait de moi. Hein? Il fallait à dissoudre l'Assemblée nationale. Si ça dépendait de moi. Maman, yo quitté que na ministère de l'économie 12 millions za. Mboko zanga mbongo. Mboko zanga mbongo chez s'agit intérêt général. Mais yo yiba maka, c'est payé beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc mbongo ko zanga te. Pour la stabilité de l'institution, mbongo ko zanga te. Si ça dépendait de moi, il fallait dissoudre. Yena na batami tengana lotaki esika azala na kingakati bazo loka yeba lo mona tazana kingakati nasala ki songe na mona ki côté shina rambo lambela kawana nini wana bazawana donc Kalev ayeba atika kolela mokili abato nzambe babetela kango tolote et ça aussi les sons pour na kotalisa ke même bazana pouvoir lelo le pouvoir bascule soza na bokonzi sala bolamu pona peuple. Comme ça, le temps qu'on longwa. Au moment où Tshisekedi a oumela na politique le père. Mais mon collègue na yeba tunyon soba lelaye. Atia bomo ina pour na servir peuple. Kalev, non que par exemple, ba komi ko na ngagati. Oh ba soda bazo li antaba. Oh bazo zombo yo boy na boy. Ah. Bango ba komi ko le antaba na pondu. Biso to lela bato. Biso to lela ba Rossi. Biso to lela ba 50 mois impayés. Donc pour le reste, vanité de vanité, nous sommes vanité. Catholique, aujourd'hui sango oya na makala. Azali sénégalais. Ozoka. Oyo ba s'appliquer les biso. Donc appliquer les bino ya makasi. Tu sais bien que toko ti kabino la tenter. Ato pesi ba millions de dollars na yo. Nga la vivre na ni mutu moko te. A part que ba cadre na biso OK. O ba ida biso. Toye bisi maître Peter Kazadi. Azamuta maele makasi. Papa na biso. Azamuta maele makasi. Toye bi ke yene mta to sale loko OK. Bakende. Toza na sima ba derrière ba tikala ata ba tikami misatu. Toya sima. Na sengi maître Peter Kazadi Kakonde. Molobeli ya bana mboka ya malamu. Botika biso te. Maître Peter Kazadi. Botika biso te. Ok, Samika Longe botika biso te. Toza prêt. Mukeba oui, azana droit. Lelo sera na longo na oketi na ndaku na ye. Azana droit. C'est-à-dire que on nyonso a s'adresser na chef de l'État, à quoi aider chef de l'État, toza na simana ye. Quel que soit. Ça va oui, quand critiquer chef de l'État, na popo ya nini oya sali mabe, ya ko critiquer ye. Gouvernement yango na iboya, gouvernement yango toke na ministre finance na budget. Makambo ça makona oui bien go. C'est-à-dire que bazali na ba matricule baza 7 matricule moko azwaka mbongo papa. Soko critiquer Félix Tshisekedi, c'est que Hollanda ra politique. Hollanda mango le graté. Na sepelaka na bino ba journaliste ba mayele. Ezala ba journaliste baza ya bato. Oka na pesi vie Eliezer Tambwe vie tellement na eloko yo Eliezer Tambwe oza mwana mukolo mboka lopango c'est dit que ko détourner liti na ote osala liti lelo za député national eza grâce ya Congo grâce à ba militaire o basala la pour que osala bango pour tambola tout droit ko linga to détourner eloko na aza vie na ngai papa na ngai na pesi au respect papa oza papa na ngai kendera na liti oyo ozoka tala makambo esala na mboko oyo toko sala mabe te junior le malé mais a cop père na bango sala cop ba finga ba ministre na tefe so monique ba financier atiki a comique nini to yebi famille malemba ba sala ka showbiz
soko olandi kaka papa na bango telaka ye mo député mwana député ozoka aza na famille badéputé mobimba tosika basentiment ozoka tosika basentiment bakopéra toye tobi union sacrée ekorate te c'est la président de la république akosala oyo ezali vision na ye Pasteur Baba Branham abomi mwasi aboti na ye me abomi ye akeboka ye na nikuna kaka bino ba pasteur biso bazoba na bino toyaka otela mno ba mabonza na kata de l'église po bino bofima na botonda na biso kwa propre Mike Mukebai félicitations soki tolongo tosengi maître député merci.